tozo komona yango na ntango oyo tokomi tala tozwaki epeli na yango tanga kombo nango te ya minene tokakamaki na bandako moto akobima aza te ntango eleki kaka esili biso wana ndenge eza wana lelo bayebaka mosusu babosana yango sikoyo eza nini tala makamusu ezokomona bambula makasi ezobimisa bandako ezokende biloko ezokende ezobomaka bato bilembo ya ndenge na ndenge nzambe azomonisa biso mpo bana na ngai bokeba nabimisaki bino te mpo na bisengo mokili nabimisaki bino mpo bopanza sango malamu mokili mobimba soki etondi mokili mobimba nga na ye kozwa bino mais non bolingi kutu te liloba ya nzambe malamu eza mawa mingi na bato oyo bozofinga basali na nzambe eza mawa malamu kutu kotala na yo te vana na yo mais kofinga te kochola te kokomante te mais bozokomante bozokofingaka basali na nzambe oyebi te mosala nzambe ozofinga aza ya solo bya lukuta aza ya solo mpo omoni alobi makambo etushe yo po soki azalaki ya lukuta okofinga te po boza bino na bino kote moko nzambe azomonisa bilembo tozalaki bana mike biloko tozakoyeba yango te mais lelo otala makambo kobomana ebi frère nzita abima na ye na mboka po poison eleki mingi asa na raison yo mutu oyo nzambe asala eloko wana ngai ezolonga na mutu oyo kala nzambe asala ozokesa bapoison mpo oboma mutu oboma ndeko na yo oyo aza lokola yo mpona nini mpo bozwani problème mpona nini mpo boweli mobale mpona nini mpo bozowela poste ya mosala mpona nini nayebi te zuwa ye aza na mbongo aza nango te ifo naboma ye obengisi mpe moninga boke mpe na bino tomelaka masanga boke na bar bovande moninga atelemi ake na toilette yo ozwi poussière otie oyebi kende na otya boye po moto oyo ndenge azomela yango esili atiki mokili mais nayebi te mitema ndenge nini boza nango mitema nini mpona nini kosala moninga boye ntango mpo kotala moto yango aza na mwasi na bana na ye na kotala bango mwasi na kotala bango bandeko botika biloko bozosala bozotya makala moto likolo ya mitu na bino mpo ya bino kozala suka ya makasi ya mabe nzambe akobeta bino na ndenge ya mabe liloba nzambe ezoloba na biso botanga Deutéronome 4:34 eza mpasi tozwa nano Jean 6:47 alléluia tozwi Jean 6:47 tokana na 47 totanga na koma ya masiya nazali koloba na bino ya solo moto oyo andimaka ngai azali na bomoi ya seko nga nazali bilei oyo epesaka bomoi bakoko na bino ntango bazalaka na esobe baliaka bilei oyo babengaka mane ata bongo bakufaka kaka kasi bilei oyo euti na likolo soki moto alei yango akokufa te bilei yango eza nini toke 51 balingami na kolo toye esu kopartage parole na biso ya nzambe ndenge tomesana tika makila na yesu ezinga moko na biso epai maloba oyo ya nkolo ekokuta ye eke makila ya nkolo yesu etangaka na gumba gologota ezingaka biso bisika nyonso tokozala nakomba tata mwana mpe molimo mosantu tika presence ya saint esprit eza na biso ntango nyonso ndenge nkolo so atikela biso molimo mosantu tozalaka naye totambolaka na ye yenda tambusaka biso toboyaka mabe mpo nzambe alingi toujours malamu nkolo azwa lokumu nalingi topartage likambo ya famille bapapa bamama mpe bana na biso oyo tozomona lelo mayele ezosuka topartage kaka Ephésiens 6 Ephésiens 6:1 tobandi mateya na biso tozwi Ephésiens 6:1 ti 4 kaka nano mpe balobi bana mpe baboti tobandi na bana mpe baboti mpo bana baza avenir alobi toyebaka ngo bana nde
ba flèche na biso soki bato babanani bazobota te ndenge esalaka pasi une fois boboti esengo mwana wana fo kolengela ye toyoka makomi ya nkolo nini elobeli biso mpona bango elobi boye bana botosaka baboti na bino mpo nkolo Yesu mpona nkolo Yesu bana botosaka baboti na bino mpona nkolo Yesu pamba te yango ezali malamu mobeko ya liboso oyo Nzambe abakisaki elaka yango oyo tosa tata na yo na mama na yo po ozala na esengo pe oumela mingi awa na mokili balobi bien na bana wana mpona bana na biso oya lelo bana lelo bazomona papa na bango na mama bakomi eloko pamba donc akosakana na papa na ye akosakana na mama na ye azomona ke non tolo se bimi asa yebi makaba mokili donc nabutaka kuna boye na boye azokosakana na baparent bana boyoka likambo oyo eza mpona bino bozongisa mayele na bino bozongisa bolingo na bino na baboti na bino soki te bokoyoka suka nango nini ekozala na bino oyo balingi kotosa baboti na bango te alors eza esengo yo obima wapi obimela wapi eza pasi mpe mawa alors fo bozalaka na esengo mingi ntango namonaka bana mosusu ayeli mama na asali mama nesi eprise papa nesi eprise nasepelaka na bana wana Nzambe apambola bana oyo bayebi mpenza bolingo ya mama na mwana bamama bamonaka pasi kolima zemi pendant 9 mois amemi yo na zemi 9 mois tia ye kobota yo na butu olalaka te kolela aye komona pasi hôpital butu ntango yo ozolela te mama mpe akolala te mais mpo bokomi mikolo surtout awa na Europe donc mama akomi papier hygiénique papa kutu koloba te donc nayebi te mais tozokoya malembe tokei na 4 elobi nini bino batata boyokisa bana na bino tanda te kasi bobokola bango na mateya mpe batoli ya nkolo amen mama likambo yango po toyebaka te kaka bana mabe babi bino batata sikoyo tomitala bana wana balukaki te baya na mokili bino nde bobalanaki epi bosepeli botya bango na mokili kotango boti bango na mokili eloko nini bosalaki bosuki wana ntango bazalaki mike bosherili bango ntango babini kopusa bani kotika buzoba baparent bakoti buzoba na bandako oyo bana babebi donc yango na babe tokondanaka bana te mwana abotami ayebi eloko te yo parent moto kolakisa ye mwana nga tia likolo awa tia likolo boye mais awa toza na ntango kolakisa bana te yango moni bana bazo kobeba biso mo baparent buzobeleki mingi tozosala na kati ya ndako bovandi papa na mama bokotala biloko ya buzoba bana baye ekuta bino eza pasi mpe mawa papa na mama koswana na miso ya bana papa na mama bakipaka bana te mama kutu alamuki na ntongo ake na ye koyengayenga ne asombi biloko oyo alingi kosomba bana kutu bodebrie na bino ozoyeba teke ozokobebisa mwana kokola akomi mayele akekutana moninga moko boye moninga wana alobi ngai andaka biso ozalaka boye akutala nga kutu mpana biso ozalaka boye te papa na nga na mama na nga mikolo koswana papa na nga na mama na nga bavandaka na kiti teke basolola papa na nga na mama na nga atako tosengi eloko apiaka te biloko wana ememi bana na rebellion yo moko okobima okesomba mafuta na yo osombi bodi na yo osombi biloko na yo mais mwana kosenga olingi te mpona nini olingi omibongisa kaka olingi otikala kaka elenge otikala kaka ndenge wana mais yebi ke mwana wana aza na posa na yo a 100% po Nzambe apesi bino bana pamba te bamama mingi bazali oyo bazoluka bana bazozwa bango te bazovanda bazolela mais yo ozwi chance Nzambe apesi yo bana na esengo nyonso tosunga bana na biso totika kokondane bango ngai namona bango omoni mikolo ekita bambula elekaki okomanaka mwana moke na pusete
mwana moke na poussette zemi mpona nini bazokima buzobe ezoleka na ndako. Soki yo papa na mama kimi eza te na ndako me bana bakozala à l'aise ndenge nini. Awa kimi ezalaka te likambo nini ya mbongo, yango wana kimia esila na bandako, respect esila. Mibali bayebaka te en Europe mwasi nde bapesa makambo nyonso mpo mwasi nde akokipe na ndako, me mibali balingi kondima yango te, balingi bango bagere, me akogere wana ndenge mabe. Soki azwi mbongo na ye atie na poche akele oyenge na ye. Alors mwasi moko ta kosupporte biloko wana, yango omoni badesode ekomaka ebele, me topambola nzambe mpo biloko wana esili. Bato mingi bacomprendre bazongi na bonzambe bamonike oyo eza pamba mpo lobi tozalaki bagene, lobi tokokoma bamikolo, tokosala nini na bana oyo soki toyakisi bango nzela ya bonzambe te. Nzela ya bonzambe yango nde ezali nyonso. Atako tolobi mingi te, mwana ye moko ntango azwaka bible afungoli, mwana ye moko ntango afungoli ezalaka esengo mingi, ezalaka esengo makasi. Donc totika makambo wana ya koswanaka na miso ya bana, ya kofingaka mwasi na yo, respect ya mwasi eza te. Bana mingi bazwa kele bayebi nani bolingo, bafrike bayebi kolinga te. Po nini bamonaka yango mobala kolamuka na ntongo ake na ye kovanda quelque part putu mpe nzambe azwa lokumu ya biloko wana edimna. Avandi na ye kuna na shop bien wapi, avandi na ye sika azolita masoloni akozela aya na poka. Ntango aya mpe na poka bi mwasi na ye alambile biloko atia na mesa. Mwasi nini akosala biloko ndenge wana? Otiki mwasi bana tongo chipoka na pasi, mwasi asufri ye mona bana akeza bana na pesa zonga aya kolamba yo moko yo tuza na yo te. Po nini osotonisa produit na nzoto, otonisi baboli na nzoto oke na yo surtout na ye te. Alisima nango ye na poka na alambelo fufu ata yo moko ezalaka te. Po na poka ntango ya mwasi jesa lembi yango ozomona lelo bazopesa foti na bapaster. Tozoke malembe ezako tufota ya pasteur te, pasteur bazoteya liloba ya nzambe, oyo nzambe bazoteya liloba ya nzambe. Basi siko ba se réfugier kuna na sens que epai nazala ka isolé na ke na nga église, na ke église na ke kama teya na nga eza mabete na ke église. Ozomona eza mabete na ke na vandi yango ngutu ede ba mama mingi o ba bongwami bakomi ko banga mibali na bango babi asala oyo alingi ngai nzambe na nga kaka. Donc yango ndoko na entre parenthèses batika makambo wana oyo église eza mabete, eza yo moko ndenge kozula ngo. Soko ozula wana ndenge malamu, soko ozula wana ndenge mabe eza yo moko kaka, mais église esika mabete. Boyebake bana na biso baza bomengo na biso ya lobi, eza bomengo na biso. Tolinga bana tosunga bango babima na mabe nyonso. Mwana na yo bozwa ata une fois na semaine, dimanche ve samedi bovanda ndako bino bosambeli ensemble, bolambi bolie boseki bosali ambiance wana eza bien. Po bana bakende classe du lundi au vendredi, samedi bopemisi bango, dimanche na ntongo bovandi bopriere ici. So boza na église bolandaka botie na télé bolandi, et puis ici bosali ambiance bolie bomeli. Moni bana bakosepela mingi bayebi ke ndako bazalaka à l'aise. Mais soki ezalaka te dimanche papa ke na ye ona akepa bakamarade na mama pa bimi akepa bakamarade na ye, bana batika ndako bango moko basala ndenge balingi, bafungola télévision batala baprogramme nyonso na buzoba na malamu bazotala. Ntango bamona baparent baye bakangi télévision. Siko faute nani? Faute ya bana, faute ya baparent. Donc toyeba nini tozosala. Tokitana na 10 balebi na biso nini po tosukisa likambo na tozoloba na 10 balobi na biso boye mpona kosukisa. Bolukaka makasi na bino na lisanga ya nkolo, bomilendisaka na nguya na ye monene ndenge soda amemaka bibundeli na ye. Bino mpe bokamata bibundeli nyonso oyo nzambe apesaka po zabolo akwesa bino te na mayele na ye ya mabe. Pamba te biso tobundaka na bato te, kasi na milimo oyo babengaka bakonzi ya likolo na se. Nzoka nde yango ezali kaka bakonzi ya mokili ya molili. Tobundaka na milimo mabe oyo etambolaka bipai nyonso lokola mipepe. Yango wana bokamata bibundeli nyonso oyo nzambe apesaka, bongo tango mokolo ya mabe ekoya banguna na bino bakokoka kokwesa bino te, kasi bokobunda tina suka pe bokopika pende. Alleluya. Yango yo bolingi susu confusion na ndako
tango mabe moko ekoti na ndako boyebi kobongisa yango te papa na mama bozobosana ke bana na bino baza pembeni wana. Alors bible yango toyebi faut kotangaka bible mokanda na nzambe mpo mokanda na nzambe soki ozotanga yango ezosunga biso babi tolukaka makasi bobe na lisanga ya kolo Yesu tokoluka makasi bobe na kotanga bible koyeba verité eza na kati nini nzambe ateyi biso mpo na makambo ya couple. Couple nyonso ekoma problème awa nde toza couple tokoyeba 80% couple problème na problème divorce na divorce mpo na nini toyebi kobongisa te balebi tolata bibundeli na biso tokamata bibundeli nyonso oyo nzambe apesaka mpo zabolo akwesa bino te mpo tokwela motambo ya zabolo te mpo toyebi discussion eza ya diable tala biyo moko ntango tobandaka bolingo ntango mobali aye envers yo chéri nalingi yo tala bolingo wana ndenge epelaka moto ondima ku teke bokabwana so bokutani encore lere wana soki ere ekoki obimi na ndenge mayele okeye bokutani ozomaka lokola bokabwana te bozala kaka bolingo wana sikoyo mpona nini eyako kosila ekomi na niveau bana boyina na makasi mpo na nini mpo opesaki nzambe mokongo mpo awa balobi tolukaka makasi na biso na lisanga nkolo tomilendisana na nguya ya ye ya monene babi ndenge soda amemaka bibundeli na ye biso mpe tomema bibundeli na biso mpo zabolo akwesa biso te babipamba te biso tobundaka na bato te otemi na mobali na yo asalaki nga boye mwasi na nga mwasi mabe boyena boye oza mwasi ya jarne na nga te mobali bon yo oza jarne mpo motu nyonso azala makolo mibale motu moko misu mibale nini ndenge totambola ndenge moto azongaka nsima azalaka te tokendeke toujours liboso mais yo ozomona ke mwasi oyo ya ngai te ntango olingaki oyebaki yango te eza nini kozanga nzambe epai bocomprendre ke troisième personne akoti oyo bazobenga bango mepepe oyo etambolaka na butu babengi bango nzoka nde ezali kaka bakonzi ya molili ya mokili ya molili mpo baza bato ya mokili te nalobaka toujours eza diable aye akota alosiko pourquoi pas tofungola misu te diable oyo ndenge abandi kokota boye tofungole misu tobundisa ye non bino baye mwasi na boye bandi kobunda kuna bobebisi makanisi ya bana na bino diable mpe abeti maboko abia bravo nazwi balingami na kolo toyeba kobengana monguna na bandako na biso toyeba kolongola banguna na epi toyebaka biloko mingi ya ndenge wana eyelaka ndenge nini mpo balobi na biso awa tobunda ntina suka soki likambo ezali bolobana na mobali na yo ntina suka na mwasi na yo ntina suka bobundana mpe ya makasi bosisa yango bosolola soki kosenga ata 2 jours bosolola kaka ti likambo wana esila yango moi lelo oyo bacouple mingi bakabwani baproblème eleki mingi bana babebi tozokoka soki korécupere bango te mpo tozali na patience te toyebaki te tokima epai ya nzambe na biso ndenge efesie elobi na biso a partir ya 10-13 tobunda ezala natangela bino na bana na 12 pamba te biso tobundaka na bato te kasi na milimo oyo babengaka bakonzi ya likolo na se nzoka yango ezali kaka bakonzi ya mokili oyo ya molili tobunda na milimo mabe oyo etambolaka bipai nyonso lokola mipepe yango wana bokamata bibundeli nyonso oyo nzambe apesaka bongo ntango mokolo ya mabe ekoya banguna na bino bakoka kokwesa bino te kasi bokobunda ntina suka mpe bokopika kaka pende eza facile bandeko tomikitisa so likambo eza yabi botalanaka bovandi mpe ya mwasi na mbali bozotalana na miso mpe botalana na miso ata pana 5 minutes botalana totalana na akwesa miso liboso oyo akwesa miso liboso oyo neti basalaki babetise liboso yo moko sikoyo olati mpenza makambo na nzambe osengi mwasi pardon mpe mobali pardon bokonde nzela mpona
avenir ya bana na bino po mo Dieu bayaka kobebisa po nani alingi a détruire bana na biso po bana baza avenir a lobi ba flèche na biso o Bible lobi omoni mama tanto komaka na zemi tala pasi tomonaka bazemi mosusu na basoyi kobwaka bana ntongo ti butu oza kutu makasi te tala mokolo kele boto bani kolela na kobota suki ya suka yango melukuta tango kaka kobimaka bandi oseka ayelobi lobi okomiso na zemi mosusu siko mpona nini mwana wana yo ozwi wana okokokanga yo motema te ke osunga mwana na yo bapapa toyebi bayelaka biso pasi me baza mibali siko zwa mobali na yo ovandisa ye talisa ye bible loba leta boye bondela mpo na ye kobondela toujours kobondela nayebi ke eza facilité mama mbo eza facilité mais oyo aza na nzambe oyo atangaka bible oyo akomprendre liloba na ye na mokolo na lelo mpo mokolo lelo nzambe asali biso grâce tobandi tocomprendre bible tobandi koyoka bapaster ya solo oyo bazali kososolisa so parole de Dieu donc omikitisi babi mwasi soye soumise tozo yango na ndenge mabe te ndenge mibali mainga memela yango soumission na bango ezalaki koloba te otalaka non eloko ya mabe ifo loba ya malamu ya mabe olobi ya malamu ondimi yango tokima mabe wana ezodétruire bafaye na biso likama mosusu yango oyo toyeba kosukula bandako na biso tolongola biloko nyonso ya satana na bandako na biso na bandako toza na biloko ebele ya mabe oyo diable yaka kokota facilement ya solo ndeko na ngai soki otali bandako ya lelo concurrence na concurrence tolingi biloko oyo ya bakombo wana bato wana bakombo oyebi bango mpa bazowuta avant biloko wana bima oyebi biloko esalaka ntango otiango na ndako donc otie mpenza demo na kati ya ndako otie mpenza ofungoli porte mpo biloko wana ekota tosukola biloko nyonso oyo na ndako na biso tokomona mpenza changement monene na bavi na biso ya bandako na biso mpo ntango ozwi bia biloko oyo basali na ndenge tolobi bieke mokili eza mabe mpo nzambe abwakaki diable na se awa mais ye moko alobi ke boza na mokili me boza bata mokili oyo te oyo alingi mokili aza enemi ya nzambe sikoyo mpona nini bolingaka biloko ya mokili biloko eza na bagriffe biloko ozomona bieke badesine mutu ozomona bieke badesine basigne ya mabe me ozozwa yango otie na ndako na yo ozolata na nzoto ozoyeba te ozolata mipepe wana nyonso ya mabe wana oyo etambolaka na molili totika biloko wana zala simple zala simple ekozala malamu okotonga ndako na yo fo kotonga ndako okomona ata tempete makasi eye koningisa bino na ndako ekosimba te mpo deja asi bopika deja bopikama mpenza mais tokoma sikoyo mwa tempete eye makasi esili mayele esili biso tokoka so eloko te ekoningisa biso ti tokwei mpe tofingami tokomi na nini kuna na batribunal kosamba tozosamba na makambo oyebi noke makambo oyo ekobima biso bien te suka nango eza nde bana na biso nde basouffrir mais bozokende kaka bamama tolinga bana na biso bomengo na biso ya lobi totika makambo ya konéglige bana na biso tozala na bolingo wana oyo tolingaka bango mokolo tobotaka tala ndenge esengo tozalaka nango nayebi te tozwa nano na 1 roi 18:21 tozwi 1 roi 18:21 Eliya apusani epai ya bato nyonso mpe alobi bokozala kolanda banzela mibale ti ntango nini atuni bango question mpona nini ti ntango nini bokolanda banzela mibale soki yawe azali nzambe botosa ye kasi soki bali moto azali nzambe botosa ye bato bazongiseli ye ata eloko moko te
na bandi bososoli likambo wana po tolingi kolanda banzela mibale kolo alobi bien ke boza na mokili me boza bata mokili te il faut kokima biloko nyonso ya mokili tozala tolanda biloko oyo ekobima biso na lola me tolingi te tozolanda banzela mibale tozolanda nzela moko te po so oyandi nzela moko kima efe ezala bandako na biso kima efe ezala mpa bana na biso me tolingi yango te. Eli atunaki bokozala kolanda banzela mibale ti ntango nini bokosusola botika mabe bandeko na nga baprofete bazoteya bapaster bazoteya me malamu kutu bokritike bango aza paster ya faux aza profete ya faux me bazolobeli makambo ya bien yo oza mayele sosola soko oyo ya mabe okoyebake oyo aza ya mabe ya malamu okoyebake oyo aza ya malamu sikoyo bato basala ndenge nini mayele na biso ekei wapi baninga na ngai mayele ekei wapi yango nayebisi bango soki ya bazali nzambe totosa nzambe tosala liloba na ye mokili eza ya biso te abwakaki monguna awa na se abwakaki ye siko pourkua tolanda bakaba monguna elateli ya mabe elobeli ya mabe bizali ya mabe kobomana kofingana concurrence lere nyonso moninga aza na eloko yo mpe fozwa moninga aza na jipe ngapi me mpo na nini mpo tozali kolanda nzela mibale totosaka nzambe te po so totosaka nzambe tokokonda biloko wana te tokominimiza yango tokoyebaka biloko wana eza pamba bonzambe nde eleki po mwana nzambe ata ya moke ekoki na kolunga te esopana molangi etondi mai ebandi kosopana ezopepisa bisika nyonso non soki boza ebale moto azali nzambe botosa ye yango mpe bozotosa banzambe ya bale bozotosa bango ezomonana me eloko nini esalamaki bato bazongiseli ye ata eloko moko te mpo bakozongisa te mpo bayebi makai mako nzambe bato bakozongisa ye ata eloko moko te mpo bayebi eloko bazosala bapona nzela ya satana yoka na 22 eli alobi na bango lisusu natikali kaka ngai moko profete ya yawe kasi baprofete ya bale bazali 450 wana na 22 ndenge ekomi lelo baprofete ya nzambe ekomi ya kotanga me oyo ya bale ebele yango ozomona bapanzani na bakwe nyonso profete lokola bazotanga mpe bamoni ke nzambe asola na baprofete ale bango mpe bamipesi kombo baprofete me misala na bango eza ya nzambe te bandeko na nga bososola bomona profete nzambe abungaka te elobeli etamboli makambo nyonso okoyeba yango alobi natikali kaka nga moko profete me kote kuna banguna baza 450 bandeko toyeba kososola basali na nzambe ya solo po tokoka kosukima mabe soki tozwi Deutéronome 4 na 34 elobi na biso nini toyoka nanu ndenge Deutéronome elobi na biso tozwi Deutéronome 4:34 elobi na biso nini totangi na komba masiya yawe nzambe na bino alongoli bino na Egypte po bokoma ekolo na ye penza alakisaki baegyptien bilembo apesaki bango bitumbu amonisaki bango makamusi ya ndenge na ndenge na nguya na ye ya sukisa pe ya somo penza nzambe mosusu nini esi asala ndenge wana
asalaki po na bino be égyptien. Question. Tala bolingo ya Nzambe. Nzambe alongoli biso na buumbu, alongoli biso na masumu. Sikoyo biso moko tolingi te tokangami kaka na tolati kaka kazaka masumu wana tokangami na yango. Nzambe amimisi biso na Egypte, tobimi tokomi libanda. Ole to servir Nzambe na biso, non. Malgré bilembo nyonso tozokomona, malgré bitumbu tozokomona, makamusa ya ndenge na ndenge tozokomona yango na ntango oyo tokomi. Tala tozwaki epeli bina yango tanga kombo na yango te ya minene tokangamaki na bandako moto akobima za te. Ntango eleki kaka esili biso na ndenge eza wana lelo bakaza bayebaka nyonso te babosana yango. Sikoyo eza nini? Tala makamu tozokomona bambula makasi ezodinisa bandako ezokende biloko ezokende ezobomaka bato. Bilembo ya ndenge na ndenge Nzambe azomonisa biso po bana na ngai bokeba. Nabimisaki bino te mpona bisengo mokili, nabimisaki bino po bopanza sango malamu mokili mobimba, soki etondi mokimba nga na ye kozwa bino. Mais non, bolingi kutu te liloba ya Nzambe malamu. Eza mawa mingi na bato oyo bozofinga basali na Nzambe. Eza mawa malamu kotala na yo te vana na yo, mais kofinga te, kochola te, kokomante te, mais bozo komante, bozo kofingaka basali na Nzambe. Oyebi te mosala Nzambe ozofinga aza ya solo bia lukuta. Aza ya solo po moni alobi makambo etushe yo. Po soki azalaki ya lukuta okofinga te po boza bino na bino kote moko. Nzambe azomonisa bilembo. Tozalaki bana mike biloko tozalaki oyeba yango te. Mais lelo otala makambo. Kobomana. Ebi frère nzita bima na ye na mboka po poison eleki mingi. Asa na raison. Yo mutu Nzambe asala. Eloko wana ngai ezolonga na mutu. Mutu opa Nzambe asala ozoke esomba poison po oboma mutu. Oboma ndeko na yo aza lokola yo. Pona nini po bozani problème. Pona nini po boweli mobale. Pona nini po bozowela poste ya musala. Pona nini na yebi te zuwa yaza na mbonga aza na ngote ifo na boma ye obengisi pe muninga. Bokepe na bito mbela masanga boke na bar. Bovande. Moninga telemi akena toilette yo zui ale poussière otie. Oyebi kene na otia boyeko muto onenga zo melango esili atiki mokili. Mais na yebi te mitema ndenge nini boza nango. Mitema nini? Pona nini kosala moninga boye? Tango pe kotala mutango azana mwasi na bana. Bana na yena na kotala bango, mwasi na kotala bango. Bandeko botika biloko bozo sala. Bozo tia makala moto likola mitu na bino. Po ya bine kozala suka ya makasi ya mabe, Nzamba ko beta bino na ndenga mabe. Ido Nzambe ezoloba na biso. Botanga Deutéronome 4:34. Eza mpasi. Tozwa nanu Jean 6:47. Alléluia. Tozwi Jean 6:47, topana na 47. Totanga na koma masia. Nazali koloba na bino ya solo. Moto oyo andimaka ngai azali na bomoi ya seko. Nga nazali bilei oyo epesaka bomoi. Bakoko na bino tango bazalaka na esobe baliaka bilei oyo babengaka mane. Ata bongo bakufaka kaka. Kasi bilei oyo ewuti na likolo, soki moto alei yango akokufa te. Bilei yango eza nini? Toke 51. Nga nazali bilei ya bomoi oyo ewuti na likolo, soki moto alei yango akozala na bomoi ya seko. Bilei oyo ngai nakopesa na bato ezali nzoto na nga, nakopesa yango po bato bazwa bomoi ya seko. Alléluia. Pona kozwa bomoi na seko eza te ifo ozala na bomengo ya ndenge nini ndenge tozomona lelo fo ozala na bomengo ozokomimona yo na yo donc non. Kaka nani
Kolo Yesu. Alobi bien azali koloba na bino ya solo. Moto akondima ngai aza na bomoi ya seko bandeko. Fama nini yango? Ozoboya bomoi ya seko mpona nini? Bisengo mokili. Ye azali bilei ya bomoi. Totanga Bible, makambo nini kolo salinga alobi na biso, tolinga kolo na biso Yesu Kristo, totémoigner monene na ye. Vraiment. Totémoigner monene na kolo Yesu. Alobi topanza sango nkolo Yesu na molende nyonso. Po azali bilei oyo euti na likolo ekitaki na se awa pona ko kufela biso. Amikabaki bakangaki ye babeti ye fimba babomaki ye nyonso wana mpona biso. Me tolingi bilei oyo te. Oyo eza ya ntango mokie ezala kuta mokuse te. Mutu nini asala des ans a na mokili? Ata sa 50. Nayebi te. Mutu nyonso toyebi yango bien. Aza na re na ye pa ya kokitela. Me mpona nini tolingi koyenda kolo Yesu te? Mpona tolingi koyoka maloba na ye te. Bilei ya solo, bilei ya ofele oyo amipesaka mbeka, amonaka pasi mpona biso, babetaki ye, bacholaki ye, bafingaki ye. Baningami na kolo, tozongela Nzambe. Tolia biloko bilei ya bomoi. Oyebi batembe bocha lelo ebanda kala. Posoko kiti na 50 awa alobi boye ba Yuda babandi kocha na tembe. Balobi ndenge nini moto oyo akopesa biso nzoto na ye po tolia yango. Yesu azongiseli bango. Nazali koloba na bino ya solo. Soki bolei nzoto ya mwana ya moto te, pe soki bomeli makila na ye te, bokozwa bomoi ya seko te. Moto oyo akolia nzoto na nga pe akomela makila na nga akozala na bomoi ya seko. Pe ngai nakosekisa ye na mokolo ya suka. Tolia nzoto ya kolo, tomela makila na ye, totanga liloba ya Nzambe, tondima ye, totosa ye, mibeko sa tika tosalela yango eza facile. Tolinga ya monguna satana te azokosa po ayebi ke alingi amema mingi pada tala mokolo na baka na mokolo suka ekozala bilelo ikolo so alobi po bino bozoyeba te mokolo suka ozomona ekoya mokolo nini bana na botama ti lelo tala mokolo suka soki Nzambe abengi yo eza ya suka mpona yo. Sikoyo soki akuti yo na position mabe yebisanga mokolo akoya akosokisa bato yo kosekwa te. Fo komibatela kola tika felo ko mwa motu ya bolingo abi tulingana tango bolingo ezali ko ata mabe ezali okosala moningano mabe te po bolingo wana yobano stop. Bolingo wana ekosala mabe te okokende na moningano lobi na ye et surtout na mandaka mabala eloko ezoko kamsanga yango lisola lelo ezali ka makambo mabala ebani na batatala mama nalobi mwasi na mobali koma boya kondina na niveau moko ya mabe boyoka maloba nkolo akomeli biso awa. Tolia nzoto lento tomela makila na ye bandeko. Tango tolia yango tomeli yango yo mwasi na mobali nandimi teke mabe ekokota. Non. Ata ye ekobima ekozala na place te. Mwasi na mobali bolingo wana oyo eleki tata na mama bolingo wana omona bobala ina mobali otiki ndaka parent na yo ke pa mobali tango mosusu mobali na musika me olandi mobali awuti poto ye na kina bali yo olandi ye otiki baboti na yo musika ozoko na bolingo wana siko bolingo wana siko yango mte na suka peza kobi bololo penza bokomi kofinga nito koma omona awa kobwaka biloko ya mobali na libanda. Pona nini bandeko na ngai mibali pona nini bokondokola basi na bino bokondana ka bamama te bamama nde motema esuki po bakosami mingi awa bakosami mingi sikoyo mitema esuki ale ekomi basi mabe non ezala mwasi ezala mobali
bango mibale baa na faute oyo baza na position wana oyo basalaka makambo mabe wana kokabwana bakotala nsima te bakotala pai bawuti te bakabwana ekomi ennemi ata bakutani na balabala te na fete bakopia na mbote te oyo kolo Yesu bakopia na mbote te akomi kolata po alakisa mobali na ye kaka esika wana azwi makango mpe nani kamarade ya mobali na ye salite bolimbisanga yo mwasi komo kosala biloko ya ndenge wana papa bana no azali wana mabe ezalaki okoki koleka ngo te bokabwani olipe kwa bokabwani ovanda kimia non ovanda kimia te non il faut lakisa ye koza mwasi oza kitoko oza na nzoto ale okelinga mobali tala yo nde oza komisambwisa ndeko na nga mwasi yo nde oza komisambwisa mobali wana keseka yo mobali wana kolingwa na bolingwa solo te ayebi ke ndenge osali ndeko ne mobali okosala pe ye pourquoi tozozwa mayele te eloko oyo ekomi bosali te mingi yango tozokomona yango ntina oyo tozobenga basala na Nzambe ta biloko bazosala bopesa basi lokumu ya kimwasi mwasi mutabota bino mama mutabotaka toyebi ke mwana butaka papa mais mama mutabotaka oyo amonaka pasi kopesa ye komisa libanda malgré tout ça Nzambe mutapesaka pe mawana po mwasi abota yango mibali mingi bakozala juge makomi na nkolo eza kitoko makasi makomi ya nkolo botanga Jean 6:47 ekozala bien bobani na miso na 40 meme nyonso bozwi biza temps ya kotanga yango ekozala malamu mingi po tokomi na génération moko ya diable génération oyo ya tozopase eza ya diabolo na benga wana ningala ya diabolo diable asampare na mokili na moyen ya média alors média ifali ezala mpona kopala sango ya Nzambe mais diable sikoyo bon zela yango moni azobimisa basala Nzambe lukuta ya sampare nango mpona kolakisa bino biloko ya pamba koloba biloko ya pamba kolakisa motu vi omona moto avanda mpenza na ndako na ye azolakisa ndako ya lix oh ndeko na nga naseka lix nini ezolakisa moninga oyo baza pena na suka pena baza na eloko te ntanga moni yango oyebi eloko nini ekosala ye oyebi eloko nini omemi na motu na yo omemi ngambo po olokutu oyoka mawa okende kabela eta ndambo non yo oke na télévision po YouTube media ekoma eloko diable ati po etortile bana na Nzambe ti na chambre à coucher oyo ezake chambre à coucher oyo ezake chambre ya sekele pa makambo nyonso ebandaka ye azofilme na mbeto ya kitoko batala ye ndenge alalaka tala vi na ye kitoko ozolakisa bato non bandeko botika biloko wana ko eza biloko opamba mokolo kolala okoyeba so eloko te mais yango bibebi toza na miso akomona me tomonaka te mato ya koyaka toyokaka te bozomona bato ya mbongo bazalaki nango ya kosakana te me mokolo alali wana bato bazolela sikoyo bakolela sikoyo mbongo na ndenge etikali mais ntango azalaki ya mvi eske aza kososola yango media eza mpona kopana sango malamu yango moni mateya na Nzambe bato balingi kotala yango te bango balingi na bango makambo ya mabe kasi boyeba bokosala erreur grave bana na Nzambe oyo bazokota mpona koyoka liloba na Nzambe mpe kopanza yango Nzambe apambola bino bisika bozosala makambo wana yango Nzambe arekomande biso topanza sango ya Nzambe ovani na ndako yoka liloba ya Nzambe ndako na bino ezalaka ndako ya adoration louange toboyi te mwa ntango moke mwa distraction kokozala mais ntango nyonso tika ngo na maboko na Nzambe bateyi ya solo bazali banzembo ya solo nga nayokaka kaka nzembo ya fe ale moloto be ya papa Denis Ngonde bango nde nga nayokaka bamosusu nayokaka yango mingi mpenza te me nga mpo na nga nayokaka mingi so na tiango
louange wana ezokende na ndako ezopanzana ozomona eza bien. Bana na biso mpe babimisika baza ebele bazoyemba bamosusu mpe bazali bayembaka baza bien. Oyo nzembe tuti na motema no otia yango na ndako na yo ke kotia banzembe mosusu oyo eza ke monguna azozwa moyen kokota na bandako yango ekopousse tosalaka biloko ya buzoba. Na filme chambre à coucher nanga nalakisa mokimba batala na YouTube ekomi bémission nazo filme na cuisine batala nga naza na cuisine ya monene ya kitoko. Ok na salle à manger ozolakisa mtu na bakiti ya soki ya bois noir soki na ndenge nini nayebi te ozolakisa vi na yo oti libanda alo boyebi te ke biloko na mpe boza komitanda diable abi yozela yango bozomona bato bazokangama na pasi. Mais dimanche yo wana otelemi oke église okesala nini okesala eloko te okoko prier na yo sambela no ndenge olingi eloko eza te. Nzambe akoyoka yo te po oso benga na Saint Esprit kati na yo kolisa alobaki na kei na kotika bino bana bitike te na kotinda bino molimo mosantu akozala na bino molimo mosantu aza na biso atambusaka biso. Donc milimo oyo etambusaka bino eza ya Nzambe eza mosantu te eza ya diable. Alors osala makasi bandeko oyo baosala biloko ya ndenge wana bostope botika kotortire bandeko oyo baza nango te. Bovandi bozolia fo bafilme bino batiango na YouTube. Est-ce que eza vraiment malamu? Bovandi na ndako na bino bosami basoso banene ya etondi ale bofilme bolakisi mpo oyo bazanga bamela soyi. Ndeko yo moko nde bozomela soyi so boye te bozomela soyi bino moko na mokolo wana balobi na mokolo oyo ya suka likolo ekofungwama banjelu nde bakabola biso na bapagano. Na mokolo oyo ya suka likolo ekofungwama banjelu nde bakabola biso na bapagano. Na mokolo wana ekozala bilelo na bilelo okotala epai okovanda ozolia ale otie kamera obi otie telefone banda kofilme mpo otiango na YouTube. Okoluka YouTube okomona yango te okoluka telefone okomona yango te. Eloko eza grave koleka ntango bakoluka Bible na ntango wana Bible ekomona na susu te. Tikana kene église ezalaki koto oyo église moko ezalaki koto oyo nakende na bumbu nakende église ya papa Sami kuna na bumbu nakende église kuna okende kuna église eza te. Mais eza nango wana mutu akomona yango mutu ya molimo oyo aza kotambola na kobanga Nzambe oyo bakozala nano po ya ntango wana bana Nzambe na ndimi te bakozala so na mokilo. Alors bundana okende notala premier enlèvement po bapasione koya nsima ntango babanda koluka baeglise koluka te nakende kuna ndako ya pasteur ezalaka kuna nakende tala ndako naluka ye nakende na ville nakosomba Bible okoluka yango okomona te. Kende nde kosombaka belo na yo kende kosomba rouge à lèvres na yo kende kosomba batalon na yo kende kosomba griffe na yo comme ça ekozala no bien. Mais oyo Nzambe ntango Nzambe akotia stop eloko eza susu te bandeko nanga. Kitoko ezali pamba kitoko eza Nzambe oyo aza kitoko koleka azali oyo azotambola na kobanga Nzambe akotambola na eloba na Nzambe makambo nini so echangea bafinga batonga yango nalingi nasukisa nga mpo koloba mingi eza malamu te. Natikeli bino kaka Matthieu 5 elobi na biso nini na kombo na Yesu. Yoka esengo ya solo wana butu titre nango esengo ya solo oyo bino bozomona esengo ya solo eza kolia komela kolala bandaka minene bafatika minene bilamba kitoko bagriffe wana teta esengo ya solo yoka tobandi esengo na ba oyo batiaka mitema bobele na Nzambe
bango bazali bato ya bokonzi ya likolo. Esengo na ba oyo bazali kolela, Nzambe akolongola bango mawa. Bino tozolelisaka bato bosalaka bafilme ya kolia biloko na etone na mesa, alors bamosusu quelque part bazokufa nzala. Boyoki yango. Esengo na ba oyo bazali na mitema ya boboto, ba oyo bazali na mitema ya boboto, amoni mutu mawa ye asungi. Bango bakozwa mboka oyo Nzambe alakaka. Bato bakokenda mpa ya Nzambe, ba oyo bazali na mitema boboto, oyo basalisaka basunga bana ba orphelin bazotenga na Kishasa, okotala bana bilambe pasuka na me bozo Nzambe. Oleki tu okay osomi bilamba poza na mbongo ebele te. Malamu yo lakisaka biloko ya kolia na libanda, lakisaka bambetu na ozula ya lix, materiel ya mai, oyo somba ya mai, ale lakisaka ba voiture balopango ndeko nanga. Mais en même temps bana na libanda bazotambola bilambe ya te. Akotambola bana tongo ti pokwa azoki etamu koteka mai na mutu mpona ni alukeloko ya kolia. Vraiment bandeko nanga eza nini? Sisi balobi esengo na oyo bakoluka kosala bolamu. Ba oyo bakoluka kosala bolamu bandeko bozonga na kosala bolamu. Bosala bolamu yango nde kofutaka bino. Nzambe akotondisa bango na bolamu. Nzambe akotondisa yo na bolamu tango osalaka malamu, ata ndenge nini monguna aye kobundisa yo lukuta. Nzambe akopermettre te mabe ekoyela yo po ayebi mosala na yo osalaka na mokili. Esengo na ba oyo bayokelaka bato mawa. Toyokaka mawa. Lelo mawa ya susu. Moni biloko so diable nga baloli yango. Mawa eza susu te. Totika isu na mawa te. Malamu oseka ochola. Malamu ozwa biloko okende kobwaka na fulu ke opesa moto oyo azangi bakoma bandoki yoka te na pe epo nini azandoki ngana etable po nini azandoki nana yusa azandoki soki azandoki yo po zandoki soko oyebeni po soki azandoki to koyeba ndenge nini. Nzambe akotondisa bango na bolamu. Esengo na ba oyo bakoyokela bato mawa. Nzambe akoyokela bango pe mawa. Esengo na ba oyo bazali na mitema pembe. Mais de lelo omona motema pembe eza passe. Mais bato ya motema pembe bazali baza na bango luka bango okomona bango. Bato komaka motema mwindu ya mabe, motema kindoki ya koboma, ya koyina, ya koyiba, ya kosala mabe. Yo mutu okezwa mbelo tia muninga, yo mutu okezwa jeli to okata po aza mbanda nga boke wela mobali. Mobali yango bokene wapi? Esengo na ba oyo bayelaka bato boboto, esika mabe ezali, yo ketia kimia, omemi boboto, o Nzambe nazola kosepela. Yo oyebi te mosala monene osali akopambola yo. Nzambe akobenga bango bana na ye. Wana baza bana na Nzambe oyo azaka esika trouble ezali yaye soka komika atie kimia, o bana na Nzambe botika, ale ateyi bango parole de Dieu. Esengo na ba oyo banyokwamaka po basalaka malamu. Ozonyoka mapona bolamu songolo likambo te. Bango bazali bato ya bokonzi ya likolo. Esengo na bino soki bafingaka bino, soki banyokolaka bino, po bozali bayekoli na nga. Tika bafinga batonga, po toza bayekoli ya nkolo Yesu. Soki bakoselaka bino makambo ya ndenge na ndenge, bosepela. Bozala na esengo, po lifuta monene ezali kozela bino na likolo. Pamba te ba profete oyo bazalaka liboso banyokolaki bango kaka ndenge wana. Bosepela bafinga yo onduluka ya beba ata ndenge akoma mutu moko na otanga kombo te mwa témoignage ya moke tobandaka na bango banda bomwana tango aye tukoli po biso tokuta ekuna te babijo bilamba banini so na bimi fu mwana penza ke oyo penza po tango ya ye. Mais tango molimo wa Nzambe etelemaki kati na nga na boya biloko nyonso wana ye atindi maloba mpona nini okoma boye abebe nasekaka ye amoni nga na beba mpona tiaka so babiju ya minene te
po na chaka so ba produit te po na telaka la kwa mundele misisa ya vert izombi misisa ya vert voire même de fait papa nanga abenga nanga na ndaka biyo kokozala bote ozoluka nini lingala na tika nango nzamba pambole sika azala pe mana na kimi abi soki mutu aza kitoko soki omoni mutu azoluka mendondo ebelebele aza kitoko te wani ezali makambo de fait papa nanga amoni na beba mpo na tika batalon mpo na tika babijou na tika produit na tika makambo nyonso na ye na bonzambe ya amoni na beba ye nde mutu abongo esala nga mawa mena nazwi temps ya kosola na ye te mokolo nzambe akopermettre nga na kotalisa ye kende ko nasepelaki mingi na maloba na yo me landa nzela na ngai oyo nalanda okokomprendre un jour monene na nzambe un jour na osala témoignage ya vi na ngai to ya vi na biso nzambe ye moko ayebi ekokisama ntiaka elika na nzambe wana aza nzambe ya bomoi mwa témoignage ya moke alinga napesa bino tosukise na biso batata bamama bolinga bana na biso bana bo tosala boti meme moboti no aza mabe yo kokipe yango te yo sala oyo ya malamu mpona yo yo tala nde nzambe yebake oyo na osala eza malamu me koyina baboti na yo te kosala bango mabe te senga mayele ya molimo mosantu oyo nkolo atikela biso ekondre yo oyeba ndenge nini okotambola na pamboli baboti nyonso oyo bakoyoka liloba oyo tosimba bana na biso bafleshe na biso yango ezalaka ta oza na mpasi ndenge nini ntango okokatisa kaka bana na yo mpasi esili yango batunaki keke pa na bible nani alingi kozwa liboma mama wana mosusu amoni ngai nalingi liboma te me mosusu abi te ngai nandimi na nga balebi oyo andimi liboma ye mutu akobota yango esalama lelo ntango oza na bana mosala na yo koloba bana ntongo ti pokwa liboma ngo yango wana me mwasi wana akasaki liboma wana eza liboma maladi oke te ya bilobela epai ya bana po ntango boza na bana eza facile te nzambe apambola biso kimia na nkolo ezala na biso na kombo ya tata mwana mpe molimo mosantu napesi bana na biso nyonso ya ehp ya mbote Charlie Kanga Blaise Mavungu Brice napesi yo mbote toza ensemble na sanga monene oyo eyeli biso nayebi ke nzambe akotikala kozala kaka nzambe mwana na ngai courage toza ensemble napesi dede mbote napesi bana ngai basi mbote Lita mbote Blessing mbote bino nyonso mbote oyo nabosani bolimbisanga mpe basali na nzambe nyonso mbote na bino na kombo ya tata mwana mpe molimo mosantu ya merci mingi napesi mwana nga LG Kila mosala na nzambe ekoba mwana na ngai dilemme bambote na bino en Jésus Christ bozala bomoko bosimbana bobunda bitumba oyo nkolo Yesu asaliki asangisi bino mpona kopanza sango na ye bobanga eloko te nzambe aza na bino nzambe atikaka jamais bana na ye oyo